entourage ya première dame eza na busoto boy. Ce qui déjà première dame a sécurisé, c'est que mon conduit mawa trop. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on appelle les conseillers? Les conseillers, ce sont les gens qui te permettent de bien faire ton travail. Merci beaucoup, Ndekolanga. Les conseillers, c'est une personne qui te permet de bien faire ton travail. Bah, conseiller, basé au cours là-bas, coach, basé au cours là-bas, entraîneur. Entraîneur, aïebo beta balete. Mais aïebi tactique, aïebi comment te préparer. Y'a moi, bon, on a entraîneur, tout. Ce qui est là, bah, joueur, basé na bambongo. Joueur, azo beta bien. Parce que, azan entraîneur, oyoyo, azo permettre, azo pousser, yé, à comme on a niveau wana. Ko entraîner moutengo bakate ke yope foye bakobeta bale. Ba supporter baza bato ba pesa ka ba joueur ba force. Tant yozo beta bale kitoko supporter a sepeli. Obeti mabe supporter bi pour que la prochaine fois obongisa. Mais bien tant que ça bango ba critique, vous pensez que on les respecte pas? Non. Non. On les respecte mais c'est eux qui nous aiment pas. Neti mutoko a première dame, bomoni première dame wana. Denis Nyakero so bengani Sylvie Moulumba pembe na ote. Ma bena bino bozaka ba familiarité. Vous ne prenez pas les gens parce qu'ils savent faire le boulot. Vous prenez des gens à côté de vous parce que oyebani ndekonaye boy. Donc ça dit bon tabatu. Neti Jekoko. Jekoko déjà na politique coulounaire. Je regrette même de l'avoir soutenu. Ce monsieur-là, tout 6h du matin, maman comme yako edenga, awa bato a perdre bazo poupolanga. Mais quand il a pris le poste, babiso otuta bato honnête, na ko léché yete. Non, on a soutenu Jekoko Moulumba, nandeko ya Canada. Ndeko muka za na Canada za ka bois noir boy. Elle aussi a défendu Jekoko. Tongo midi pourquoi to benga na pona Jekoko. Jekoko avait mon numéro. Jekoko m'appelait ici. Na muta lokoso te bato baka kotanga bakombo batu pona kilokoso. Biso toza pe na ba relation. Mais ngana muta lokoso te. Moi Jekoko m'appelait à 6h du matin. Que tala bato a pe perdre. Biso babenga biso te ko escroquerie soit 10 000 que nous défendre nga. Mais tant que Jekoko bandi ko sala makambu ya mabe, Jekoko bandi ko buka ndako abatu. Ngai oyo na komela ye na bandi pupola ye. Parce que batu na bo buka bandako, vous allez les rembourser? Est-ce que ça faut na bango? Ceux qui bandako ne tonga mi mabe, et ça l'état. Mais ceux qui batu misusu, ngana yebani na mutu boy, ngana yebani na buto biso to yebani na batu na présidence. Mais to ande baloko sauté. Tozande baloko sauté. Parce que dès lors, on dit qu'on touche ma peau de vin, aux asusu, honnête na yo mon côté. Neti bateau Sylvie, Opesi Bambongo, bateau Maman Sandra, pourquoi tu payes les gens? Ceux qui ont monique Makambo, ça là, qu'ils a bien. Au combien en danger? Aux na Belgique. Yona Denise ici, bo Samba na Belgique. Au gagnant des gens na tour à Liboso ya procès. Pourquoi tu payes les gens? Le biso qui ba transaction wane bimi. Kolia bambongo abatuane eza mabe. Ngano ko bako boka sate ke bino ne boyebi koloba ke bino ke baluka ka bino. C'est parce que vous êtes des malhonnêtes qu'on vous cherche, on vous donne de l'argent. Muto azana ba valeur akolia bambongo abongo te. Moi aussi on m'a contacté pour ces dossiers. Je ne mens pas. Sous la bina tanga comme on tanga et la personne était derrière Sylvie Moulumba. Na boyaki. Parce que naza na ba valeur, même dossier on a ozwangote. Na eka kotali sabino ke eza mawa mama Denise Nyakero. Eza mawa. Na niveau komeli na première dame, tu ne peux pas avoir ce genre d'entourage. Vous ne pouvez pas avoir ce genre d'entourage. Eza Sony. Oh, ceux qui mindele bazui dossier oyo, na ba voice na yo, babandi ko traduire en parce que le belge ils ont la facilité de traduire, même les français peuvent traduire. Et ça sonne pour na mobile na yo, donc osa genre à moi si tu peux faire tomber, donc ngana lo bakaka ako tomber kaka na yo. Tu no moto ke musika te, ndaku wana kaka obino bo fandi, nde bo tomber. C'est triste, hein? Comment batumba balinga? Tout tapoter bande kono, on matissa batu ba okita ndenge ni. Tout tapoter s'il vous plaît.
Comment bato mbangwenga to beta masolo mboka na bisote? Pourquoi batia bino na mutuke mboka ne kufa? Mboka ne kufa me ba mbongo o ezo circuler wana, ezo uta wapi? Kana mboka wana ti. Mboka kufa ba diamant continue kobima. Mboka kufa ba minerais ezo continue kobima. Mais comment ba fan ici bilo? Pourquoi vous aimez pas votre pays? Les Congolais, pourquoi vous n'aimez pas votre pays? Pourquoi quand on parle du Congo, et c'est kufa, mboka wana? Mais est-ce que c'est normal? Yo lelo on fandi bien en France, on fandi bien en Allemagne, on kufa, on fandi bien à Londres, mais demain on yébité. Pourquoi on se fait mboka batu misusu en dehors de ton pays? Il y a des Français aussi qui habitent aux États-Unis, mais cela ne l'empêche pas que alinga mboka na ye. Vous avez voulu un Congolais à la tête du pays. On a accepté. Mais le Congolais est là à la tête du pays. Qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est pas manque d'argent pour arranger ces pays. Parce que l'argent, il y en a. Bazo zwa batu, bazo kosombi la bango ba Hermès, po ba kanga bango minoko, ba lo bate na kisongi na bango. Maman Denise azo binisa bambongo, azo futa batu na Belgique. Mais cet argent-là, Maman Denise, cet argent-là, osa surprenant que Moussala Nango, c'est ça. J'essaie de faire monter les gens. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça, les Congolais? On me dit dossier malongue yé. Bazana mutu na bango na Belgique, muto bino boku misaka. Ba futa kaye. Le problème c'est que ba futa ke ba miette. Ayi pe ko gérer mbongo ngote. Mbongo makila. Do bazui neti mikolo yo. Biso tout potali na buzo ba moko. Nzoka de dossier à première dame ma bossalité fan de libatu na réseaux sociaux. Alors bonjour maman Moïsanza. Bonjour Yaya. En tout cas maman. Pas simboka na biso lobi tolali kutu nani Sandra tozaki ti 3h du matin na oti oyoka isusu bato Belgique ba menacer na tongo wa na 6h biso benga na yoki paye patindi 110 000 euros pa et pas nene ya kuna pourquoi? Et pourtant nene ya saela azwa mbongo oyo asaela ka live ya ko take mais na ebité so ba arranger parce que wana vraiment na ebité mais pas nga lobi alobaki azwaki 100 000 bapesaki à partir à Kinshasa kuna Denise apesaki 100 000 donc bamonta moko atangi wana to nasira to solanda mukana privé mais 100 000 Denise Nyakero na yebité bana na biso ba fêter bien té na Congo mboka wana pas ses amis. Mais maman Sandra azwaki soka azwi 100 000 bongo 600 000 azwaki liboso alobité donc alobi ba monta donc o pe na kangi azwa ba abi azwaki soki ba mbongo ndambo azo reconnaître vraiment. Mais eloko eza mawa mingi eza congolais. Omoni peuple na biso, surtout lo ba vérité. Même makambo avion, na été sozo se rappeler tant to ba e makambo avion bimaka boye que Denise Nakero asombi des avions. Alors Denise Nakero audio moko na été soro yo kango ayaki ko reconnaître ba osolana Sandra alobi que eza avion ya Félix mais a obambela ngo ba congolais. Omoni ba congolais RDC ba peuple na biso. Congolais linga ba kosaye. Congolais tandengo ya ko sala ba vidéo boye surtout so mboka Congolais yemtazo finga biso tozo souffrir tinga ba makambo na sala kana dim na makambo ya mbongo mais ozoka souci makambo mboka poso ko tali mwana mwasi ya basoki ba fina bango ya ba équipe nationale ba yepa na kati oyi makambo oto solola rapona na bokechu ngana loba na bokechu yozo tika fio yo na ba rando a distraire biso Denise Nyakero afuta ka yembongo mwana oyo soki ba obenga ko kanyote ba futa ka yembongo po distraire biso bato aner mususu ba signala biso lelo to suki wapi donc bango mutu basala ki copie rotika bokechu mutakala donc Maxola bokechu lobi na tuna mais to lobela ka ba combattant o ba na Belgique azana bango kuna azatonga na bando ya dossier wana na Belgique nazo signaler bango azana bino awawa atanga ka ba kombo wana azana bino karate ba etikali poison l'air est grave nga yango tozo loba tozo sola ba combattant monsieur il faut ce ko ba bando beta ma oyo otanga ka combat Denise Nyakero na live na ye donc ndenge ezawa na pasi makamba moment ya Olive Lembe to zalaki ko take bango nyonso tout ba Congo mikili ba mona ka pasi mais non il faut ba combattant nyonso ba sangana ba ke no monter dossier kuna bake no monter dossier baso tanga baso si je otanga bimi nazana kombo ke ba uti ko lia mbongo si je o bimi azoluka ba rando moko de gauche à droite partout pour distraire biso na la saki yabe na bi yabe tchana se makambo eza buzoba eza musala na ye azwa rando tchana se makambo eza na haut niveau
lobi na yaki live na ebisi Benita tiana se kokende sou rando yo te yo za flou na rando yo bazo seka na bango ba osala rando te ba liembongo po ba distraire ba distraire biso ba rando moko ezanga tina donc eza misala bango bazo ba ndeko na biso misala bazo ye aza na poto aza na Belgique ba ndeko na biso ba okufa nzala na Kinshasa bino bokende zo ba monter belebele po ni Congolais lingi ndeko na ete bino boza na poto comment se fait-il Denise Nyaki ba no distribuer ba monta makasi bongo et puis bandeko biso ba combattant nazo benga tous les combattants mais là trop c'est trop parce que ba combattants bazo risquer ba kufa na poto surtout Belgique France poison et koti parce que mbongo et koti ba fiona ba misu soro lingi misala te Denise Nyaki azo futa bango o problème ni Denise azo kokate ma finga ceux qui ba tonnet yo to osaka live dès biso to saka live to lobela kai azo kokate siko yango azo ba fiwana a futa bango ba mbongo po ba sala sale boulot bokecho kanisa ki Jean-Pierre Bemba mais c'était pas Jean-Pierre Bemba lobi na Tony Sandra et puis Sandra a expliqué clair abi oui ezaki projet ne baloba ki batika bokechi mutakala bakanga photo mais na yebite soki ezaki yango nde mutu basali yango mais comment se fait-il bana basi mobali ya mutu bokende ko sala mobali ya muninga boye bozape na mutakala ya mutu bokechi poka ka yokela ka basi mawangana sola kana na privé muna jozo ba basera ngo to sala ba échange na privé ngana to na stali sakaye mais mibali na bande ko biso mibali ba négliger ka influence bana basi yango il faut siko ba telema mutu finyo soto ya média o ya Zumbongo a Denise il faut vraiment to sala e lumbe il passait aux 8 ans kotika bango trop alors bango bazoya na ba live ngama ma Denise ngama ma Denise ba combattant faut tu peux mususu eza ya biso lelo makamba scandale ya Denise nani Sandra Lobi eza 1000 audio eza 1000 eza santé 500 eza 1000 audio et puis 1000 audio na Nadia ba misusu ba kobeta na masasi parce que ndenge za wana même oyo fio soki ika oyo Denise asombela kenda na Kinshasa soki pe ba trafic na saka bakambo bana donc bandeko na biso makambo za ebele faute za kaka peuple na biso tant mabilo muso bana ko bwaka bango bazo comprendre te omoni Denise Nyakero libala na lobaka makamba ika na lobaka me batu bandimaka te bandimaka te omoni peuple na biso to yebisa bango ke place wana ezaki place à une congolaise première dame il fallait ezala Gisèle Mpela parce que Denise aya mwasi ya corps ya pouvoir eza Paul Kagame mutu imposa Félix Denise Nyakero po ba pesa ye place wana mais ceux qui eza na volonté Félix Tshisekedi eza Gisèle Mpela congolaise d'abiso mais congolais RDC jamais alinga kondima likambo yango moni libala ba force raté et loko soko eza ya yote et ko simba kate ceux qui Gisèle Mpela fanda kiana alinga na maturité o première dame ndenge ni mebiloko na ko lia ba ko empoisonner ozo lia na Sylvie Mulamba makaya bunanga makaya bongo ceux qui batindi Sylvie Mulamba atiela yo poison biso to yebi ke ba première dame même na famille présidentielle bazala quand même na tailleur na bango maquilleuse na bango professionnel o yaza pona yo kaka ozape na mutu o ndenge za wana o confiaka na ye et puis mingi bomona ka te Olive Lemba tambola plus na bana mibal ke na bana basi ba garde corps Olive Lemba ezaka plus bana kero na maraba secret ya mobile na ena mbetu tala ndenga ke ko manquer Félix Tshisekedi na groupe ya bana basi wana baza ko solola en tout cas Sandra Roll kuta sali ngala pesi kaka bravo il fallait kaka kena akende ko koya na mutu aboy po biso pe tozwa ba biloko biso tozaye ko loba peuple ya biso alingi konzima te ba combattant combat oyo bino bosala ki ya pression et pas ya Kabila mutu nyoso bande ko loba ba Kabila tozala ko telemela ye lelo bande ko la biso a media to bozo tika ba ko sala biso ba rando oyo Denise Nyakero afuta ba mbongo po ba distraire peuple na biso il est temps ya ko se réveiller trop c'est trop et puis ba mbongo wana bango ba ko futa yango ba baza na poto il faut to interdire bango ba zoka ba mbongo Denise Nyakero wana mbongo te mbongo Denise o sakaneza mbongo ya biso ba congolais oyo peuple na biso bazo souffrir bazo lala nzala bato ba fêter bien te mais azo ko pesa ka ba fi oyo po ba distraire biso ba rando zanga tina Congolais combattant tellement vraiment mama Congo omoni makambo yoko eza penza même Félix akobwa ki sa Denise da michi oyo a préférer zongela ta Gisèle Mpela parce na zo biso na buzoba ya Félix eza na kati et bimi na munoko ya ye mwasi même Bible ezota sa biso une femme sage bâtit sa maison mais oyo azali mwasi te oyo Denise Nyakero souci neza parce que la beta ki masolo ya hospitalisation ya nani bato bandima kinga te bon siko oyo ya lobby na audio. Mais c'est elle-même qui fait fuiter à travers Sylvie Moulin.
que na résultat bimaki na Belgique wana ke tulombo boye boye mais utaki wapi mais yesu ko problème na ye Denis alingi te ba finga ye ba kumisa Denis oyebi Olive Lemba finga mikutu koleka o 18 ans yo ye wana soki 7 ans pa makutu sepela po ba congolais misu balingi ba mbongo ba finga ka yo te bazo kotela yo mais congolais fingi ndeko na ye congolaise Olive Lemba fingama même na poto Olive Lemba soka ye azaki mal à l'aise mais yo lingi ke non ba betela ka yo maboko na makambo zo sala pe azo funga mpanga na azo ba moi mobali yo Félix alinga ko sala batu mabete bino bolinga ko sala batu mabete pourquoi zo tamwa na sac Hermès yo na ki femme soki aide soignante da yo so tambo somba déjà ba sac Hermès combien soki yo za na linga ko sala mutu mabete siko sala batu mabete pona nini zo lata ba biloko a cher peuple na biso azo la nzala mbongo wana eza ya yo ya tata na yo ya mama na yo toza mbongo ba congolais po yo bando distribuer ba $100,000 ozo yo ka montant et puis Sylvie Mulamba yende mutu kuluna na ye parce que tambo zo kanga ba kuluna ya Kishasa bozo kanga bana batu bomonta to esaka bino sala ba vrai kuluna en cravate ba vrai kuluna ya ba kabelo o fio asali oyo mais ezaki kuluna ndenge nini comment se fait-il soit disant et puis Denis Nyakero makambo sala mama Congo que Félix pa ebité au première dame ndenge nini azo sala ba complot titi ba kende kotika boketu mutakala do mutakala boketu njoka ndeza kala ngona maboko ya Denis Nyakero oui parce que ndenge na bango ba bangisa boketu atika koloba ezala ngo ba mibali te eza groupe bala basi wana lobi na solaki na Sandra lobi Sandra zaki na live Sandra ndenge zana bi oui ezaki projet donc projet ngo yango basali yango mais yo Denis Nyakero ndenge nini yo ndenge zana okoniko kanga boketu munoko si musalo boketu asala 18 ans d'année si yango yo ko dondola yo ko lata ko mema basaka cher so ezaki combat biso to tcheki Kabila pression te yo ko fanda wana okoki kofanda wana mais maman na ngai nazobisa yo il faut vraiment kotelemela ba fille oyo totikeli bango liberté trop c'est trop siko mbongo ya peuple na biso Sylvie Mulamba obimisa mbongo wana na oyo mususu fille ya Belgique arando mama yo déjà makambo arando na yo bino bosaka na batu na si tour ndenge za wana fini la récréation boko beta mana ndenge osakana te boko beta mande to bande ko beta même ba politicien o bande ko ya boko beta masiko na ndenge osakana te oana poto ba na biso ba kufa na Kishasa bana biso ba fêter Noël bien te mais Denis encore bisa revenu mbongo pour boya osani ba ko distraire biso tala congolaise une rwandaise azo ko utiliser bino kaka pona mbongo congolais ko fille congolaise okenda ko infiltrer Rwanda te bien ba pourquoi Denis afandi wana mais za Paul Kagame mutatia pour ko distraire biso a imposa Félix moi si ya ngofso kama bolingo Félix mais Gisèle Pelande mutafanda wana obike bake ko tonga na burompela bango oki audio te bazo tonga burompela zu moi sa mukolo et puis bazo tonga lisusu nani oyo leka ya Gisèle Pela que non moi sa mabina ka lokola beti masikini Denis Nyakero yo Gisèle Pela tikeli yo mobali likambo nini yango na mbanda Gisèle Pela calcula kayote yango moni oza na bomengo so oza na bolingo mobali te za tina te parce que ndenge za wana ozo zanga même bolingo il faut ndenge za wana o forcer ki mobali ba imposer yo oza lokola cadeau ya politique mais c'est dommage quoi bino basio bozo ko comploter pour la détruire via ba congolais na sima ya rwandaise oyo boko futa yango loba ba congolais ba kufa kanzala te loba Kinshasa ezana ebonga etonga mabien tala ndenge azo ya ko critiquer famille Mpela ba fani na bango bazo critiquer famille Mpela ba fani na bango bazo bongisa po ba kosela Amida makambo na mbanda ya Amida soki ye Sylvie Mulamba wana zaki moi sa jibe wasende ngazo yoka azo sala complot ya kokosela Amida makambo tala nanu groupe ya bana basi opi et puis makambo ba osala ko na ndimite Félix ayebi Denis Nyakero yo moi si nyoko ko lukela mobile no ba problème olingo boma mutu mais Félix ayebi te même complot ya boketu wana Félix pas au courant nangote mobile na ya yebi te voilà mibali bolukaka basi obi kongaza connaître hein moi je dis toujours merci maman Moïsanza merci beaucoup zaka na sewana je dis toujours bandeko so biso tozaye bato lokoso moi j'étais la belle-sœur de Amida je n'attaque pas Amida dans sa vie privée j'attaque Amida dans sa vie politique so nazayi pe muta lokoso moi je dis dans ma vie privée hein, je n'ai jamais eu de problème avec Amida
C'est quelqu'un qui me recevait bien chez elle. Le peu de fois où je suis partie, même sur Azana Kinshasa, ma belle, tu sais comment, osa bien, buena bue. C'est quelqu'un, quand tu es avec son frère, elle veut savoir si tu vas bien, si son frère ne t'embête pas. Mais la vie politique, yetanga mi ba Congolais, na kotia, naza mwana locos, ya ba pauvre. Mais, na zui chance à kokola na poto, oyo na ebi ke, ata na ana 10 € eza yanga. Ata na lati marché eza yanga. Donc, ngali kamna lobaka, eza vraiment que logique. Ndeti awa na dossier oyo. Na ebite so boyoka ki kote bo nga ba ko c'est la mida makambu. Je sais pas si vous avez entendu. Nazong c'est la bino. Parce que tant on attaque Kamida dans ma kamba politique, na mobali ne laisser les morts enterrer les morts. Na préféra que tout ça qui batu misusu alinga so batalo koso tout le monde dans les réseaux sociaux. Alinga ka continuer ko lempa mida, ko ça la oui ma belle, pas au kambo ngate. Je n'ai jamais eu de problème avec cette femme. Donc, tobeba na kaka na politique kaka awawa. Dès lors, kamere ake politique bambongo e bandi ko bunga. Wanande na makamba mboka, je n'ai pas d'amis. Je n'ai pas d'amis. Olinganga tembongo neza ya yo. Oza la première dame, oza la chic, oza la nine, ole kanga eza ya yo. Muke nanga peza yanga. Mais dans ma vie personnelle, privée, elle n'a jamais. Elle m'a jamais. Na yena bananae. Mais quand il s'agissait de makambu ya mwana ntsuka, j'ai traité le dossier comme monsieur, madame, tout le monde. J'ai traité le dossier comme monsieur, madame, tout le monde. Je suis comme ça, naza connect avec moi-même. Naza mutalokoso, te sopo mutalokoso, nengana bandoya tous les jours kokumisa mida, kokumisa mbali na ye, kokumisa bana na ye, debande comme sous baka kokumisa, po bazu mbongo, ngate. Nga pauvre me têtu, naza pauvre me na mboka moko, oye pesa mutu possibilité akola mukatonga okendo luka. Bozo mon. Donc awa kutu, Sylvie Moulumba, oyo azaka mwasi ya mbelekete jazz. Bazo conspiré ke ba kosa, bazui dossier moko bagi ba kosa kombo ya Amida. Ke Amida mutasali boye, po bazwa mutu boye. Botala, boyoka. Tozongi si bang. Est-ce qu'on tourne dans ma passe à idée dans le bail qui est tuna ki bangote ayibisa no biso ba komi France nda obenga po bana voiture na bato ba okendo ana il faut le voir si bien le bibo le voir si bien le bi nga idée na sandeli le biso na bisi na ko ikuti ko mikitisa jamais na kituna yi kama kambwana ngasko na salebo ndeni sa nga vika en tout cas nga déçu na benga kana tuna ka ika moi moso na ebiete mais ba ke ba service déjà bazui kama kamno ama mama mtatinderinga mwendana na sale mbongo ko ida bien comme ça atika na soma mama oyi muto oyi ba ke ana kamno mais à tout d'un côté yo makoki ko mama Sylvie voilà encore comment tu peux vivre vraiment akoko ki makuto et puis na isi na baso zongelo sadla to yeba na biso kaka to ba wala ndilai kana ngatu me ifoza na ko aba mapasa ko dipasa Michel so zelo ni mtenda se na ebite me andala ba mo si biso bola kisi amuna ko assumer no ebisa masamba ke to tindira ke amo po ya zo ngana pa ebiote ya moni yesi ko lobeni ndenga na to basuna sanga balobi na sanga sanga tinda ke amo ba pesa na yo kisango mama Denise na yo ka lobi no batindela yo te parce que yo nde mutu o defanda kasoki ikango bango babanga eto wakati winga na defanda ikaso do ya batindela mama Denise ya sanga ite batindela mama boluka bokuta na imu kwa adam botindela ye lokwa ikawanga ninga alobi ke naza folle ayoka mais eza lokola premier soin po oyo koya na nsima alors eza kutu bongo eza bien yango na mapasa kubala bakake bango batindela Amida bongo nayokaki yango oloba balobaki batindeli Amida bakosaka batindeli Amida bakosa kaka ke batindeli Amida
donc botala nanu trafic ezo sala mawana donc boke na bino kozwana innocente moko azali na bosoto na bino te mais bozolinga botia kombo na ye siko mwana mwasi osivi mulumba donc pembeni donc bras droit ya Nyakero bandeko na yesa bino ke Tshilombo Okoya pa Nyakero. Je vous l'avais dit que Denise Nyakero c'est elle qui va faire tomber Tshilombo. Parce que une dame qui sait pas s'entourer, une première dame qui sait pas fermer, contrôler sa bouche, c'est la chute de son mari. Et ça chute ya mobali na ye complètement. Shit ya mbai na ye. Siko awawa, comme bango basa na buzoba, ba kelko zwa kombo ya batu, ya Amida, on a dossier o ya zate, me babito kosa kaka ke, e uchi pa ya Amida, ke batindela ki Amida. Donc tala, oh Sylvie Mulumba, azo sala, siko mutabo peme na première dame, ba tongela bino ba école, ba tongela bino ba université pour na ba na bino, ba tongela bino ba hôpital, mutabo preme na première dame, o ba tonga kabatu, o ya zwa kambonga tili na Belgique, bo beta mutubwe, bo tika mutubwe mutakala, bo kende kosala bwe, bo kende sa, peuple congolais. Pourquoi les gens qui cherchent que le pays ça avance, que le pays s'améliore, vous les détestez? Pourquoi, peuple congolais? Pourquoi quand on parle des choses qui peuvent nous arranger, nous tous, à part Bango Mutubazo Bonga, biso tout on a même bateau. Nous tous, nous avons des familles qui souffrent. Bandeko, bozo mona teke, charge yo zwa na poto, otika bandeko ba mikolo na yo, mais yom tozo bango na charge. Ndeko abali yom tozo na charge. Ndeko aboti yom tozo na charge. Ba olo ba kemboke kufa, ba kangi biso ba misu kemboke kufa. Donc yo boko miso robeti li solo mboka no mboke kufa. Mboke kufa batu ba lata ba Hermès. Mboke kufa batu ba mema ba saki ya ba nini. Mboke kufa mutu abi misa 600,000 euros azo futa mutu po ba tongaki po kotonga wane bimate efitete. Mboke kufa peuple congolais na yaki awa ko ebisa bino ke bandeko bwana Belgique. Bozana ndeko moko kuna bazo pese ba 1,000 euros ba 2,000 euros sombaka ba aliaka na alambaka misuni po a distraire batu na réseaux sociaux. Bondima kite oh mama koko wana jalouse, mais c'est la vérité. Ndeti lobby tant on a vu suite na yeko fanda na beleli ndeko na biso Benita na bi Benita tchana se o ezana ngo randote. Oh eza randote bazo memona nzela wana parce que dossier moko ezali kuna batindi batu ba distraire po dossier wana yate tchana se so bozongeli live na nga lobby bomona na senga ki Benita longwa na bandi oyoyo bazo memo mame bazo koya ko bimisa batu boye po peuple congolais ayoka ba ojo oye banda kala. Moi j'ai été contacté ngana bit nazo tela ngono na musika. Les gens qui ont bouffé l'argent, j'étais parmi bateau ba proposa qui j'ai pas voulu prendre l'argent. Nzambe nanga likolo, nzamba ba congolais. Nzambe ba congolais likolo. Bandeko so nazaki mutu mabe. Peut-être lelo oyoyo, peut-être nazate. Moi c'est ba koko ne ba protejaka. Ndeto za nabiso kana kozanga. So nazai fi ya lokoso, nde nazwa kapé parce que je suis contacté. Il y a pas longtemps ils ont voulu me faire tomber par Denis Les. Il y a pas longtemps. Lui-même à la fin, il y a un Denis Les, une mission au Yakinango. Au sentir que na loko sauté, au sentir que na loko sauté. Denis Les n'a pas na zawana. Kobanga note, yon nem toza kutu na danger po zongi Kinshasa. Nga na kosa kate Denis Les, yon toza na danger po zongi Kinshasa. Les bakoko sont là. Mboka na c'est à nous tous. Et puis la comprendre kate, richesse nyo sezana mboka wana. Ko bongisa yango, ko permettre que Congolais, biso toza batu moko to ko fonda kutu na bamboka oyo te. Toza batu moko tonga toza lokola batu ba Kadhafi. Tonga toza batu moko ko na mboka na biso to bimaka ba voyage, ba weekend, ba shopping tozongi. Na richesse nyonso tu oyoyo, nature pesa biso. Pourquoi boa mutema mabe? Boza batu moko ko bongisa pe mboka me bozo lia. Et ça la bino passe nini ke boza kosu obike et ça la bino que yo za riche nanda kuno tu as tout mais les gens qui sont en face ils moquent de tout. Ça vous fait comment? Biso kutu ba pauvre to supporta ko ka mutu na pas cité. Sko bino mtu boza na ba millions. Et ça la bino ndeni. Même biso to yaki na ba place wana to boite to ngeto zwa. Mais qu'on jouezaka bien ceux qui battu ba se retrouver. Ceux qui mouton net ndenge Tshilombo zui pouvoir. Si les Congolais se retrouvent,
des années. Bolinga banku tu peut-être pas longwate. Denis au foot à Sandra Sand sur 600 000. Parce que 600 000, comment un projet? Il y a enseignement au félé au beau prometteur. Si banana bazako sa ba vidéo ba olela. Et ça la bino pas cité, hein. Bon, moi la keboza mal entouré. Taka mutoko yo première dame, okena kozwa mwana bato amukie, na boko diembela, na diembelite. Tala dossier oyo mwana kifo kendozwa. Oroko mekanota era na place wana te. En tout cas, mikona komo beta c'était pas era. Era fa longwana nu ba côté wana ba délire. Era ils ont envoyé des gens te distraire. Certaines ba réconciliation moussous ezaka bien te pour certaines personnes qui gagnent quoi. Era tu es bien avec tout le monde. Tu rigoles bien avec tout le monde. Tu as tes défauts. Oui, au son nana basi parce que basi peut ba kofinga yo. Net ngato potana na politique na pupola yo po pupolanga. Oui, ça reste comme ça politique. Là il y en a pas. Muto lobi yete dingwaku. Na ndenga mabete ndeko mwasi. Na ba na ndenga réseaux sociaux. Bien botala ka bama be abatu eza ebele abomo na bango te. Na réseaux sociaux ebi banane ongaloba. Yo kasi Denis Nyake kozwa biso ba combattant. Azobiso ba combattant. Ce mec-là, ils ont envoyé quelqu'un le distraire. C'est lui, il sait pas. Au moins, à travers de Cassandra Oyo, on a appris beaucoup de choses que lui-même, il sait pas. Ils ont envoyé quelqu'un le distraire. Kaka bateau ya côté laka. Kaka ya kansabine mine zabiso. Des fois, là où tu penses que ce sont tes ennemis, c'est pas tes ennemis. Batinda batu peme na era ba distraire ye. Ba distraire ye na makamne denga banda okende. Aza jeune, il aime s'amuser, il aime faire la fête, il aime parler, mais il a aussi des idées. Bino de boye bakate. Ils ont envoyé quelqu'un le distraire. Kasi ils ont battu sur bakate pas Sandra wana. Mais ba audio ezali. Sandra na bimisi makambu so tout est. Ba audio ezali. Ba audio ezali. Na ba audio za pas Sandra wana okanga na zo kande ba lobby pour nga na onzela batinda ba audio pona ba nolobelango parce que quelque chose que j'ai entendu nan ba tindinga te tozo zela 15 heures nde baba ki batinda mais era komi yoka kuna ti kombo na ye na bato batongaka Arotala nani mkasala ke apusa na pembeni ya Nyake rote ako yoka ngokuna soki nga za na place ne boye bisa era aluka mama Sandra wana parce que c'est seulement il va t'étonner de savoir il y a quand ça peut-être combat na biso bisoté Bah comment distrait era na ba vidéo ezanga tinda. Bah comment distrait era na makambe belé. Ses ennemis sont à côté. Ce ne sont pas nous. Moi j'ai toujours reconnu ma capacité zanakati na ye. Et la Nyake aussi connaissait, mais les gens sont partis le vilponder là-bas. Ah que n'est pas Sandra na yeba. Sandra na za makasi hein. En tout cas, Sandra na modèle a zui Nyakero, na groupe wana mobimba. Sylvie Moulumba, je comprends pourquoi tu veux que les gens tuent Sandra. Pour modèle a bimisi, modèle a zui bino, aner et kosa. Les gens peuvent comprendre que aner dingwaku. Les gens peuvent comprendre que aner dingwaku. Pour Sandra na beti bino penza, te Sandra na penza te. Sandra ke na Belgique ba protéger yo. Moni bato tout bango ba futimbongo, oh Sylvia futimbongo, ozana ba preuve. Tu peux faire quelque chose na Belgique. Ceux qui déjà au samba na première dame na Belgique, tu es capable au samba na batouanda non surtout. Et je vais demander aux combattants de s'aligner derrière la dame là de Sandra, de l'accompagner. Pour azana ba preuve que première dame a soudoya ye après c'est ba mbongo buena bwe. Tout ça là c'est Sylvie. Pourquoi? Parce que la première dame yemoko moi so za zoba. Ah. Moi, Zoba, il faut s'entourer na bato mayele. A s'entourer na bato quoi, Sylvie Moulumba. Eh, Sylvie Moulumba. Heureusement, la lembon on note. Heureusement, mouto tine écoute na bi. Eh, ton okika combat Sylvie Moulumba. Nga bi, eh, yete, yena ko zoye na nzela. Ndekwa jekoko, na ko zoye. Ta kutu na zaye na raison. Ongo ko c'est la mida makambu. Oto kosa keza amida. Donc, ozo ba no pe na facilité. Si ko bosolo li deux personnes, ko kosa, nana fundi muninga.
Donc ce qu'on s'est dit na sujet oyo tangu combo ya mi de kota nzoka ne boko sila kie makam. Bolinga bo ko ba tu ba vérité ko. Donc sika boko sila mi da makambu Denis Nyakero pa zawana. Donc bo salité à Denis Nyakero bo ko tsa amida. Eh nazwa deux personnes na kende pardon. Tous la 15h. Tous à 15h. Yo pe photo no oyo ah. Eh, photo na ngese ilo te mama Congo. Photo na ezala wana. Mama Congo, je suis désolé na koti live na retard. Au moni makam bolo banga na zoki ba eko na zaki na mouvement na zaki na eko nyos touté. Suko ngande ba pese la kingango eloko na eko comprendre à partir ndambo na yoke pa na yo c'est-à-dire Sandra, elle a été payée parce que ba buka randa kunaï. Ngana pandi de live na yo. Elle a été payée parce que ba buka randa kunaï kaka yenda Nyakero wana. Nyakero ata ba samba na Sandra. Atinda ka ba mbulu na yeba yako mena Sandra. Non, maman Eli, faut te le ba vérité. Ndaku wana ya Sandra ndenge buka na selon ba information o ngana zui. Eza yemo kwa sa ki montage po ba lia Nyakero mbongo et Simba. Voilà. Donc pour vous dire que Nyakero est facilement manipulable. Voilà. Oui. Tout ça là, c'est Sylvie Moulumba. C'est Sylvie Moulumba qui, au fait, ceux qui bouzoba, il y a Denis Nyakero et Bimi Libanda. Et ça, les cas, j'ai coco Sylvie Moulumba. Parce que j'ai coco fait Joachim Bongo. J'ai coco fait Joachim Bongo. J'ai coco fait Joachim Bongo, maman Sandra. Maman. Vous avez livré j'ai compris D'accord. Merci. La famille, au fait, Sandra allait plus que Aner. Ce qui est là, il faut féliciter cette dame qui a mis les choses en place. Donc, Aner n'a pas besoin de zéro. Aner n'a pas besoin de kaka, bate, bazu. Donc, na sango mokondi asa kune. Na sango mokondi. Azana kati. Ndenge bango moko. Tout ça, c'est Sylvie Moulumba. Au fait, c'est Sylvie qui sort les choses de Nyakero. Donc, biloko kwa Nyakero nenge bimakawana, c'est Sylvie Moulumba. Sylvie tozana, ah. Nga otinde la nga batute, nga bakoko baza. Na liembongo note. Mais ambonga mboka. Mais biso to liembonga mboka na proprement. To liembongo ya mboka na proprement. To liembongo na ndenga salitete. C'est notre pays. Si on doit manger l'argent de ce pays, on va les manger proprement, sans couteau, parce que c'est notre pays, mais proprement. Tant à l'oba makamba Sango, j'étais parmi Batali Bosso que Sango il est dans Aner. Les gens n'ont pas cru. Mais ça veut dire que bah voyage à Sango, c'est pas pamba. So ki mutaza na kati mboka wana azo beta biloko ba utiliser ka Sango moko contre biso, moko yabwe. Vérité bimi kaka na munoko Moulumba que ils ont payé Sango pour détruire Nicolas Kazadi. Peu importe Nicolas on pas né sainté, mais Sango il était dedans. Yombo mona ka kibo. Donc malgré il fait les musala oyazo sala wana. Azo lié la ngo kaka na ndenge ya ko triquer bato. Faites attention bino boyambaka Sango awa na poto. Bomona mboka wana ko bongisa mboka eza na ngote mais ko triquer bato ko sala mabe ko boma bato ko bimisa ba mbongo na ba futilité ndeze belé. Encore deux bato. To tikeli bino bato bolie mbongo bo sa musana bino. Bino bato ba futi bino ba mbongo venez faire voter na bino. J'espère que à travers mon live le peu que j'ai dit les Congolais maintenant concentrez-vous, c'est notre pays. Allô, bonjour papa. Bonjour Mama Congo. Naranti kanamo isanza leki auto ibisayo. Ngana auto zalana Mama Sandra na komanda eso. Après live ya Mama Moisanza, Mama Sandra zuba menasti na tongo. Mais todo signaler boy. Bino bato tozala bino na Belgique wa bozos boye pour la menace ya Mama Sandra. Boy bakeno tozala si Mama Sandra. Sylvie Moulumba, Mama nyoso yo sali na batu nyoso yo zotinda, to na dossier na yo. Mama Congo, ba live ebele o ya minene o etali makambo na bango te o etali mama politique etali mama mboka. Nga na ozwango na okende pa Mama Sandra siko na ndako na okamata nana numéro nesi ba pesa nga na otinde longo. Kana mo isanza na otinde lango a osala ngo émission. O nyoso tu ba osala. O nyoso yokaki makamba ba mbongo nyoso tu. Nyoso ba audio ezali.
na obwakelo yango osalela yango émission bakombo ya mutu moko na moko na moko na moko ezali yo mwana mwasi oyo soki Karim Mokonzi bambongo yo ozolia lia kango malembe na ndenge na yo oyo kuti biso na poto na komba oyo oyebi pasi oyo biso tomoni te lokola bino bokamati bokei kokota na nzela ya Nyakeru po boya kobomisa bato na poto awa bobomisa mutu moko te bamama Kongo bango oyo tobandi na bango komba tina ndenge tozala tolembonga mutu moko te me bino boye na nzela kolia mbongo boye na nzela oyo okotisa poison boye bakeno soki tokuta na bino tozozongisa komba na bambongo bino bolebo salisa peuple congolais bakomi ko kabelaka bino na buzoba na ye première dame akomi femme moko légère aponata batu oyo te nini akokamata a collaborer na bango azo collaborer na batu lokola bino ba Karim Mokonzi yango komi ko na buzoba pona ko distraire peuple ko yaka na biloko yabe ok si ba pesa ki mbongo pona o kamata oya ko distraire biso na komba mais yeba ke no Sandra bimisi bino libanda ba o bino boyoki ba audio bino boyoki oyo eza ya pete biso tona ba audio oyo moko te kuta kobimata susu na Congo oyo azalaka awa na poto okende su Congo te po Nyakeru ye moko okanga ye bino nyonso tu na ba Sylvie bokota makala na minito na présidence kuna eza ya kobeba mama Kongo na oyo biso tozana ba audio ya minene oyo Sandra zanango na obwakelo yango mama Moi Sanza ozwango na ebisi yo bino ba Nyakeru vanda na mutakala bokechu ka ndo fani na ngona maboko okanisa ke no refaire terre bokechu ndengo lingaki ozwa bo enlever mobile à Sandra na mona Sandra bo sangisa bango mitakala po bokamata bo filmer po na refaire terre bilo wana no se jouer sécurité belge ala nsima mama Sandra biso ba combattant ndeza boye bokanisa ki mama Sandra yemoko aokamata komba wana kanga na maboko toto solane sikoyo keno komba wana to distribuer komba wana boko kanga boko tia poison boko beta biso no soda ba mama Kongo boko bete belé ndeto ebisi bino ndengwana mama Kongo zala na alerte makambo za minene ebele même masasi ko beta mana Kongo kuna ona ina wa mukena ebiso yangwana zala na alerte to kotinde masolo ingeta. Mais pourquoi des choses comme ça? Je ne comprends pas comment une première dame peut tomber comme ça. Comment une première dame peut tomber? Nazako yebiso maman Denise, ma fréquentation wana ce n'était pas pour vous. Allô, bonjour Ndeko Sandra. Bonjour maman Congo. Boni. Bien maman. Oui, namoni moi namoni live aux osala yango na bina matamuke parce que na sa moi rectificatif par rapport ya mbongo nazwa kipo na bande yo moko maman Sandra yeyo merci beaucoup maman vraiment ba courage belé na situation aux autres traversées mais ce qui est bien aux mboka moko déjà il y a justice ya makasi j'espère que ba tamboka wana ba yebi ko traduire ba maloba na biso ngana yoki ke premier tour ozwaki 600,000 deuxième tour maman Moi Sanza lobi ke lobaki ozwi 100,000 to tikelo maloba osola na peuple congolais. Bon, bonjour, bande kolanga. Natikala kozwa 600,000 atam kolomorote. Atam kolomorote, maman. Pe mbongo bango bapesa ngai ya liboso 50,000. Mbongo ami bale bapesa nga 100,000. Mbongo ami sato bapesa nga 100,000. Yasuka bapesa nga 100,000. Au total 350,000. 350,000 wana batikala opia ngongo na maboko te bazali kopesa mbongo na Congo. 50,000 ndo bango bapesa ki abalobi batinda na Congo po basalisa misala ba preuve nyonso ezali ya ba machine à fufu ya ba nini ba citerne basala ya ba financement salema nazana ba preuve tout enangonga